Mwana moto azozika na moto bolingo no oyeko bwaka petrol na moto bolingo ngo mwana zika yangi ya watona mbika ye basi nanga ngomi izango esengo na yo important yo lobaki ngana za pradwa na yo kitima mama la dile seke la pota delita Gilles, kitima mama, kitima sundalinga la patalita. Bolinga comme poison, et poison n'ensatonanga, manako matesta mama kolana koa, bakangelanga, baba. Coucou à tous, place Boza, Bolanda toujours na Katia Libanga TV. Et le on a journaliste Nabino ya pembe Alrib Kapinga, moi ça pemba zanga lisumu, moi ça kotangu minanda kuti hein, ce koza na ya tamo lileza aza ko éclairer partout. Na pesi bambote na mama mama Betty Masengu, bambote na ngana ingénieur Dav Mbama, des gros bisous à toi Just Davlin Mbama. Na émission na biso ya lelo na kata kudia mbote na ese kibino na lakisa bino cuisine congolaise bino nyoso bokenda poto botika kin kala na lakisa bino na rappeler bino ndebo bando lia biloko malewa nengo lambi fufu na ndako me biloko ezango na kwa sombi Thompson po kendolia lelo na yambel bino Jeanne Sœur bonjour yaya. Oui bonjour. Kombo nani? Kombo na Ornella Makombo. Ornella Makombo lilobani no ko ebisa ba client na ba Holanda yo. En tout cas, ma cliente nanga bazala de suite tant bolia bilo na ngai yo moko zo mona kaka andi na salango ba mbongo mbongo openda de to griango to tumbango ni par ailleurs ezan yambi yo moso yo mon be pista la bilo ka kitoko yango na musu yango to griller bon to salango kitoko makasi. OK ndenge zo sa Thompson na boya après avoir ko salango be pista o tsaka na kati. Bon to tsaka be pista bon Bepis na koko excité bepis nyon surtout té bepis koko mi ataka mwandambu peut-être ba fazer ba yi ba secret mais expliquer ka mwandambu mi kanolo ba en tout cas ma bepis eza secret Thompson yo moko ebi ekota bepis oyo yo moko lingi mais biso ndo to griango to tumba ba client so baza dessus té to dans ba moutarde na biso to chaka to dans moi cube moi aïe ne to tara to saison mais ming vraiment on peut ça secret ya maleo na yo ezala raté. OK mais na za sur no mona ba makemba Thompson kuna na moni quiz spaghetti mais pourquoi bolamba pe foufouté? Bon to lamba pe foufou bon foufou pembeni pour ba client mususu no ba client ba ko liaka ko ngate makemba te to tia moi foufou na biso na bol so ba sengi foufou ba ko liango. OK na ba biloko na biloko Thompson ndengo lobby bosé la ka Thompson na tumba to ya kalinga pesa. Bon Thompson na kalinga pe to salaka Thompson kalinga pesa ya tumba po ba client nyonso to balinga oliaka Thompson na tumba te miso pe baliaka Thompson na kalinga miso pe baliaka tumba to sala yango. Bon ba Thompson na kalinga tumba et cause à combien est-ce que mtu soza na 500 fois cause pe Thompson? Oui si on zoa Thompson alors quiz pe 500 francs abiso to kata to tchara ba prix nyonso tout. OK mtu ressentir que mbongo azana ngo ndako liango. OK bandeko balandi boyo ki ndenge ayebisi bino abi Thompson quiz donc e bani na 500 francs place bakenda ko sabino Thompson bakate bino mo mkebo 1000 francs 2000 donc baza bato lokuta ya lobi 500 francs e bani na 500 quiz na ye Thompson na 500 francs okoki olia donc mama Betty ozomona makambo tozo découvrir ba place atata na moi 500 na biso to sombi alors makemba na moni ba makemba bokata rango en combien de morceaux est-ce qu'ils ont un bénéfice? Makemba ça a bénéfice. Bénéfice. Tokatango likemba boé. Tokatango
ya hôtel tokata yango ndeti makemba ndenge eza bo po tobimisa yango 5 morceaux tokata yango 5 morceaux so mpe moko osepeli ko bimisa na 3 morceaux kaka yo ça dépend na ndenge yo moko osombeli yango na calcul oyo moko obeteli mais biso morceau na biso ezalaka 100 francs. Donc likemba o neno morceau nango 100 francs. So pesa morceau moko 100 francs. OK, d'accord, na moni bache ba quiz da ne tumbeli okoya na quiz expliquer saisonné simango totie ba épices nyonso ndesko to griller yango. Alors neti be épices nini o tie na kati ya quiz po na moni yango eza rouge. Eza rouge mama totie awa na tie moutarde na tie épices ya ba matungulu na ndembi na tie nini onja pour ça lango moi rouge onja pour ça lango moi rouge. Alors ndengo tiango boye à peu près combien de minutes pour ebela? Bon ndenge na tie boye à peu près 1 heure du temps et koki ko bela nango dans 1 heure du temps et ko bela. Mais cuisson ya mobimbe koza na combien yo te kango na combien? Ngai cuisson ya mobimba tellement na sala yango kitoko makasi. Cuisson na te kango na 2000 francs. 2000 francs mais so mutu aza na 500 francs ko katele pe 500 francs morceau moko na okyo katela na okyo katele un peu de morceau na division par 4 na pesi moko. Est-ce que babilo nyonso bosala ka makemba quiz Thompson et sila les mêmes jours? Les mêmes jours kutu e comme ngonga moko bo bato bakoma oluka lisu to sala yango kitoko makasi. Bon na ebi bana lemba balinga bilo no makasi mais secret na yo ezani ni vraiment ndo sala ba msu ba mère ana za na coin wana sala nzungu spaghetti mobimbe sila sala na kiss mais yo lobini. En tout cas, eza likambo akisite, eza likambo kaka ya accueil, eza pe likambo propriété, eza pe likambo ko bongisa biloko na osoko zo sala biloko no kitoko. En tout cas biloko ebimaka kitoko batu bako apprécier yango. Na accueil ya ba client. Donc client ozomona client ozo ko sombe biloko aza na 500 francs katelier. Aza na posa spaghetti oteli mayonnaise, oteli nyonso oyo koki kotela pour asepela. Mais na ki ba biba quiz mati makasi na Thompson. Mais tant yozo teka Thompson à 500 quiz à 500. Est-ce que bénéficie nango? Mama soki na bana ko bénéficier te mbena sina tika na bénéficier ka moi mukewe koki na ngai na zwaka na ngai. Mama est-ce que musala ozo sala osepela na musala na yo? En tout cas na sepela na musala na makasi na sepela ngo makasi mais siko na komi kotika bana basala nga moko na lakisika na saisonné na tiki bana bazo sala bazo teka nga na zotala ndenge musala ezo évoluer po na sala ngo tellement trop. Mais ozana musala mususu te à part oyo parce que ozana bana ndaku o se retrouve andeni. Bon nazala musala mususu nakendaka mwa ba voyage nanga mike na teka biloko mususu. Mais oyo pe ezo sunga yo. Ezo sunga na bana classe na kolia makamnyoso ya ndako. Ezo sunga penza. OK maman na biloko na ozo sala na mona ba maman mususu na ba jeune fille mususu ba sala affaire fonga na kolia biloko a cointer. Donc na kolia biloko a balabala te, il faut la ka biloko ndaku pona ndaku balamba ngo bien biloko a balabala banzinzi ezalaka balamba kango bien te. Siko yo conseil ni no kopesa ba o ba boya kolia ba biloko a balabala. En tout cas, avant que boya na kosomba biloko ya balabala, il faut otala nanu mutango azo sala biloko yango. Ngamoko na nazana nu propre. Biloko nangeza propre. En tout cas, soki mutazo mona ka de to sala ka bo, il faut sepela ka na kosomba ngo. Po biso moko to lia ka biloko oyo. To somba biloko place msute to lia ka biloko oyo. Alors, na ba biloko o bo sala les mêmes jours pe silaka. Et silaka les mêmes jours, kutu e koma ngonga msupe na keko luka lisusu na sali pona bato apokwa. Na biloko nyonso sala ba client na auto ba cliente na ba préférani makasi lo ni omona etambola makasi koleka msu. En tout cas spaghetti na biso so to sali yango en tout cas moyen te kaka. Spaghetti wana ta to sala kango donc moyen te na ba na classe na ba mama muso omona ke retard kolamba asombi na spaghetti mke akena nango na ndako po alia spaghetti wana ta to sala kango mwa ba poivron ba matungulu pembeni po soki to tiele spaghetti to tiele mwa biloko wana pembeni ake kolia nae eza kitoko makasi. OK mais ba difficulté ni no kuta na nango na msala na Thompson ba biloko zo sala a ezo sunga pe population difficulté ni no kuta na nango. En tout cas na mona penza difficulté te difficulté na ngai ezaka compréhension na ba client problème na ngai ezaka na za compréhension na ba client tant mso client lobi na lizalaki na nga na posa quiz ndenge ni otelinga Thompson bon na bongisi pe ka mbala moko. Mais nde biloko ezo matabo est-ce que yo kozaka a po sepelisa bana lemba jour to zana ba fufu na biso boto to sombi 500 to lie ubi teta biloko emati yo po matisi. Bon tangu biloko emataka nga pe na matisaka mwa mukie mais na ko changer te po ba client basi ba mesala na musala o na bandi yango lelo te lelo 10 ans yango nazo sala musala. Ah bon 10 ans? 10 ans vraiment na ko sala musala o. Est-ce que oza sûr que na musala na o sala ko sombela ngo pe lopango? Bien sûr na ko somba lopango na zana lopango na nga na plaza na tonga na koza musala oyo
Alors avantage nini okutana nango na kati ya mosala na avantage ou ba bénéfice avantage nini okutana nango eza na ba avantage ebele eza nyonso te na koki koloba ngo na miso ya bato awa eza na ba avantage ebele oyo esepelisa ngai oyo nafutela bana ba classe ta mosusu naza na problème boye esungi ngai en tout cas eza mosala moko malamu mpo na nga. Alors nino koko yebisa bandeko na ba mama bazana ndaku bazana eloko osala te alobi ya koki kosala msala malewa te sia ngai ke fana na nzela ba milinge kotaka nganga na kosala ngote or kezo sunga meyo conseil nino koko pesa bango. Bon eza nango ça dépend po nga na banda nango banda mwana muke mama na biso ya initia biso nango nga pe na initia biso bana na nga na musala oyo conseil na kopesa ka soki mutu asupporta ne moto nga na supporta ki moto mais na tango na moni ke na komi na bandi okola boye na tiki po na bana bakomi kosala conseil na kopesa kaka eza musala mbongo balembaka ngo te musala epesaka mbongo bazala kaka bakangaka mutema. Ok, merci beaucoup maman. Mendengo sala boye peut-être banakin place msusu bakoki onde ba monio boye nengo tumba quiz no kitoko sala ka Thompson no bien babite il faut to benga mère na to mona ki na TV wana aya ko sala la biso na fête na biso ko pesa numéro bien te ko zala ana. Bon ça va et ça les makebele la musu to tumba kaka bomona ba samedi musu batu bazana ba fête ba eko zwa biso na bana to kende ko sala to numéro de téléphone nangeza 082 67 68 324 comme na mama aimé dollar ba benga nga mingi mama loboko aimé dollar donc babi loboko mama aimé dollar na kata lemba terminus na avenue Yambi. OK ko répéter numéro de téléphone malembe pour batu bako numéro de téléphone nanga pona mutu nyonso azo sepela ko sala biloko na ba feti ba sala les services secrétaire ya biloko loko akwise soso Thompson biloko nyonso kaka ya feti en tout cas naza équipage nanga ya bana nanga numéro de téléphone nanga 082 67 68 324. Ok, ma chérie, na moto comme na suka émission na biso bambote na yo pla o pesi bambote na yo. Ko nanga nyonso na pesi mbote na bana na ngai na pesi mbote na bana lemba nyonso oyo baliaka biloko na biso na pesi mbote na maison mama Christine na pesi mbote na banoko na ngai nyonso bazala pesi mbote na bana maluku po bana maluku pe bayebinga na sala pe nini staff msusu na maluku wana na ngafura bayebingai. En tout cas nga musala ngeza malewa tina ko koma na bompaka boye musala ngeza ka malewa kombo staff na komboni kombo na staff na ngai mama aimé dollar awa na Yambi na coin na OK bomoni ne mama aimé dollar a sepeli sibino Chris na mono simbi sachet uti somba biloko mama aimé olia kango pe o kango ndeni kango kitoko OK merci spaghetti awa osala ka peu près combien de spaghetti par jour? Ngai na salaka 3 cartons à spaghetti par jour. Ebeli boy, et si la makasi. Vraiment, merci beaucoup. Oteka spaghetti paye à 100 francs ou bien spaghetti ça combien? Si la bandi na 200 francs. Na 200. Na 200 francs tiko mata. Donc na 200 francs na plan na spaghetti. Na 200 francs na moi moyenne na spaghetti mais soki to tia ngo na sani awa lokola na usage unique boye ndenge ezali boye na koki ko tiela yo plat ya 500 francs. Soki na bakisi na cuisse na kati esali 1000 francs. Na tielo spaghetti na cuisse na mbalele on a tie moi mayonnaise au fele pembeni. Donc na pesi yo au sepeli vraiment. Donc maman aux autres travailleurs on est na food market na mo libiso na ba usage unique. OK na ba usage unique vraiment. Na ba mayonnaise. Bomoni ndenge na sali na saisonné na sali nyonso tala Thompson na munene. Ba Thompson na lolenge boye. Do bana lemba bazozela kaka soki na silisi. Soki na bandika kotumba ngwa yo moko omona nde bana ba otonda na po balia Thompson. Eza kitoko, eza goût, eza elengi. Thompson ndo. Alors maman Thompson onde na moni moko boye mobimba boye combien? Mobimba bona tekaka na 2000 francs 1500. O eleki lokola oyo. Tala ebakata eloko na tekaka na 2000 francs. Mais so nga na ye obiete client mususu aye ya 1000 francs pe okata. Omoni nde na tie banzela osotala na omona banzela. Banzela wana eliko na morceau 500. Soki na kati na kati boy o epesi 1000 francs, o epesi 1000 francs. Mais soki mutu aye na 500 francs akozwa eteni oyo. Mais na ndenge biloko za o mata vraiment na ba ndenge ozokatela top poisson o amnene boy. Est-ce que ça a bénéfice? Mama bénéfice ezali to luka ka mwa muke wana.
essentiel kama muke wana kake kota mais mikolo Thomson et Mati makasi Thomson et Mati to bana ko teka mobimba boye na 1000 francs vraiment kalate dans 2 semaines to teka ki na 1500 mais lelo to ke to sombi sous rama Thomson na 38000 to za soma on a 30000 donc to sombi na 38000 biso to bakisi pe moi 500 likolo po to couvrir moi trouana OK, merci beaucoup. Merci. Né. Étape ni déjà comme na Thomson pour na monango rouge. Bablo ni noté na carte comme ça en rouge bo. Na tie moutarde, na tie poivron, na tie matungulu o tonika déjà, na tie mungwa, na tie huile pe na carte. Sikoyo na ningi na tie pe aja. Aja nde salinga yango mwa rouge bona aja muke na tomate ya boîte nde na tie yango na huile na moutarde na bepisi wana nde na tie sikoyo na ningi na banda kotumba ngo mais o eza nini eza verbe eza nini ngo bo o ezali mungwa batuti yango na ndembi place to tiaka lisu ba ndembi batuti mungwa na ndembi to somba yango déjà boy ne liboke boy combien liboke bo to somba yango na 200 francs. Donc vous savez là on les mêmes jours bien au sala pe proviser côté kokio tika la pe na otia kaka muke lobi pe tango na osana na otia lisu muke yango pe na tiaka na cuisse mais piment o eza ça sert à quoi eza ni piment o eza tango na osala tige ndenge na sala ka tige wana tige pona na tie pete na salite tango batu bazoli ya tige bazoli yango na piment ya poussière OK pe batu mususu balingana bango place ya pilipili ya nini ya sauce alene pilipili ya poussière lokola pilipili to somba kango biso mo to nikisi déjà ndenge ozomona boye to nikisi simango to ko kalinga ngo Maman aimé a spécialité na bino awa ezani ezaka quiz Thomson na makemba mais na mona ba restaurant msu balamba fufu matembele ba chakamadesu ba pondu donc bino spécialité na bino ezaka oyo kaka oyo biloko ya grillage kaka nde to tekaka to sala kaka biloko ko tumba en tout cas to kalinga ka penza te eloko to kalinga ka makemba biloko nyonso to tumba kaka mais tant botumba bongo eza ba client msu ba ka baluka ya kalinga ba client soka lukia ko kalinga tellement tanga ko mona ka nde etumbeli na biso en tout cas ko sepela kaka alia biso to bala mama biso to kalinga kate biso to tumba kaka donc makasi na biso eza penza na ko tumba to kota penza kuwa ko tumba penza vraiment donc babi maman aimé dollar makasi ne eza na ko tumba na za sira pesi bino de ba numéro na yeso bozana fête bo contacter zala wana bozala dessus te a olambela bino kitoko ma chérie okopesa ba mbote na yo pe na ba dédicace na ona bandeko no ba olanda merci beaucoup na pesi mbote na bon na papa na ngai pe na mama na ngai pe na bato nyonso to ba kombo bon kombo na pesi ndeti na okopesa kombo na mama Jackie Luamba papa Roger Makombo na pesi mbote pe na mama Aimé na pesi mbote pe na mama Fifi Luamba na pesi mbote na ba cousine na ngai nyonso to pe na bébé na ngai Janela Lubeni. OK, merci beaucoup. Maman, de opesa ba mbote na yo. Na pesi mbote na nga mais na pesi numéro de téléphone na nga 082 67 68 324. Toza na coin ya Yambi. Mutu nyonso aza na fête ya Monique ya kokoka ko sala biloko wana te. Naza na équipage ya bana na nga otoriko ya pe to sali biloko bo sepeli pe na fête. En tout cas ezalaka kitoko mingi bayo. Bye. Elambeza. Thomson a fait sur moto après 20 minutes déjà qu'on a déjà à Kobela bino mo mona ngo bino mo botala kande to tsone tumbe ko kala minute to bakilina so déjà balimba banda ko somba de to tsone tumbe mais il faut vous appeler na rapidité à air pour na moi ba client mso bazo telema déjà rapidité air ezali parfois mso za makala ndé compliqué biso mais déjà to pelisi moto kala minute déjà zo bela biloko zosala o nyonso ezaka pona biloko tozo sala o nyonso eza biloko kako ebongisaka biloko na biso po ba client baya siko zotumba nango bien oyo kokalinga ngo a part eza neti sauce mombo so mutu asombo te o ezaka sauce moko soki mutu asombi biloko na tieli ye muke na mais sauce blanche penza te avec tomate na tomate eza sauce blanche te pona moni tomate eza wana tomate omoni poivron matungulu aubergine eza na aubergine eza na se yango aubergine eza na se. OK, ça va, merci maman, merci.
Ah bon, vraiment, nous sommes dans malamu suka pe malamu, na monto comme na suka émission na biso. Na pesi merci na mon caméraman, ye moko mama Betty Masenguba, bien moko journaliste international. Donc a film kapea, bambote na e place aza, bambote na papa Dave Mbama place aza. De gros coucou à ma chérie Jos d'Aveline, bambote belé na mama nanga mama Charlotte Sanga, bambote na mama Jackie Bolé, mama Leki nanga kati, donc bakoko nanga na pesibino bambote bino sobote ka kelongo na mama bambote beau s'abonner vraiment et belé bambote na Meti Noir, donc mobile ya mwindo ngolo mbala linde fa pembe Mike Bola place oza bambote belé na pesi bambote na mama Aimé Dollar oya la kisi biso lo boko na eninga salaka bambote place azali mama Chantal na bosani yote bambote place oza mama Love bambote belé mbote na famille Kapinga Mobimba famille Nyengele bambote place boza bonne journée à tous place boza. Au revoir, à la prochaine émission. Bon, s'abonner vraiment et belé na lela binotro ba fa na YouTube vraiment.